Bon, encore une fois. On y va.
Thank you.
Bonsoir, maman. Maccabi Flavien. Bassiste. Yaoke Jazz. Ina bana oke. Hello, ni leza ona bana oke. Baningo tokufela. Mulongo za mulai mona tanga ngoya te. Sona bano tanga ona ko lela. Te leza porta quand même ba mona émotion na. Ah. Baninge bele ongana o bakuta kinga mingi bazate. Neti na kuta kinga. Mulongo ni so bato zo mona bakuta kinga. Wale za poste. Na bana otanga. To bandi makoso akuta kinga. Madilo akuta kinga. Jompo ya kutaki ngai El bakutaki ngai chacun bakutaki ngai Endo akutaki ngai Fofo l'école gens lekaki makutaki ngai bon ba malage nyonso bakutaki ngai balokombe bakutaki ngai donc melisa mulai balomingo merci beaucoup ngana za moi Carlito même ba Carlito moi par rapport Denis Bonieme moi le ba moko par rapport à soirée le 1er juin pour te rendre Madilou pendant le 1er juin la soirée Madilou boya au répertoire ya kala boyo banzemo Madilou tikili biso atikili pe bino bo bina bo sepela bo rendre quand même hommage na musalo ya sali bo zala quand même gentil boya ko sepela na biso elongo. Kaya Madoka na Sibobikaka Kaya Madoka et donc nanga so talika bakaki Kaya Madoka. Bon, toujours rendre hommage na le grand voilà. Banela comment on a dit Zigal Pence, voilà. Madilou. Donc le grand ninja, voilà, merci. Et là on a bêté nzembo nanga boso na betana bakuba mayopi. Avant que Panzana et à nos salas, orchestre Pamba Pamba, voilà. Oyo. Batangwana. Et après, na sala ba série à Tourna Madilou. Ti liwanae. Le nebi a trop. Et vraiment, na on s'en a bien mukolo wana boya massivement. Boya est belé. Boya koyoka ya trop. Papa wana, yaya wana, moto wana. Comme nous sommes européens, ça y est, à ça il y a trop de musique congolaise. Donc vraiment, Boya et Belé, tout rendre hommage. Merci à trop. les grands Monsenge. Ouais, Dembo. Nicolo, donc tout le monde partout. Tout le monde a des réseaux surtout, tout le monde a des véhicules surtout à Paris. Tout le monde comprend que c'est un réseau, c'est la carte. Non, Nazande adopté par Mikolo, va comprendre que petit bi boulot naé, faut qu'on rendre bon quand même à sincère, par respect et puis bon et puis nous allons apprendre toujours hein. Avec Baba Ali, tout ça va chez Kembo, venant Kayen, tout ça comme d'hab faut l'école les gens, tout ça pour tant signer les lits, il faut qu'on à la place ba Kolo Bali pour les amolai. Si vous avez une organisation, il y a le 1er juin, pour la hommage Madilou, il y a joué rôle. Non, il y a un chanteur, un comédien. Na wembaga ndena embaga musenge baya vivre musenge poza eza comme grand job. Donc partout au Kende avec Bokasité à Philo Bekande, donc avec Venangai Diaz Nzuzi. To Kende Bikenda Kenda neka mission pour avoir jalola ndekeluka. Maintenant le monde la mission pour Donc les premiers venant faut battre belé. Gabi yaka mwende pela unanda konanga ye. Kokende yokei otikinda kona mulili ye. Yanangalba
Ogabi nanga yaka yaka ye bana baleli yo ere kokende yo keye otiki ndako na molili ye tokutanaka kuna. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Chak Shakembo, le premier de la classe. Naina appel ya nanga sek bidens na mama filo ba proposer ngai que tout ça la hommage ya nanga Madilu système oyo boyebi bien oyo atiki quand même bilembo ebele na kata musique na biso. Alors qu'est-ce que je peux dire encore? Nga na koti na OK Jazz na bandaki na OK Jazz na bandaki na OK Jazz ti ekomi bana OK. Voilà. Donc, ba repère na raison nini. Petit ya muke, petit moko boya yembaki na matanga jompoyi. Na lever à corps, tant bazo longola jompoyi poto kunda ye. Petit moko inconnu moko banzoto mike akonda. Ezaki ngai Chak Shakembo. Wana simaro to zonga kala mingi te. Na kutaki ba jona ma cabinet to ba ka za doyen. Et voilà, na continuer à vivre na ngai boninga na yemba. Ah, fona yemba kaka nzambe na ngai. Na koyemba nzembo liboso oyo na salaki reprise na OK Jazz nzembo liboso ba émission na concert en live ezalaki kadima yaki na Aero Club na Kingasani ba koboma ngai mpo na yo kadima mama abota yo apesa yo kombo princesse kingo mwambe kitoko ya magie étoile ya famille baboyo fanda na ngai na kolanda yo te suka molongo ye kadi kabelanga nde motema mama o kadi kabelanga nde motema mama o mama o. Donc voilà, et on est là pour te rendre hommage na Yana Biso Madilu système et puis voilà, on est là ensemble bosunga biso boya ebele. Boya Ebele, franchement, pour te passer le commun, le monument à Mboka. On est là, on est ensemble. Allez, bisous à tout le monde. Bia. Kamolwa pibia. Bia to botana yo banaye. Vraiment ndenge na lingaki. Ezalaki mokano ya bokoko. À quoi tu penses? Destin comme un mabongo. Dans la lumière ngana pesio. Ya salanzambe ya pesangayo. Ezali parfois bandoto na lotaka na butu. Na sengi olimbolangaye. Merci. Bandeko ba bolingo. Boya ebele. Boya ebele to pasola mpoke. Système azaki moto monene. Boya ndenge na biso ya kolela ba artiste to koleleka na nzembo. Ya Jean to mesana ki ne mingi ti na ndenge ake kokufa to mesana ki na mingi to zaki tout le temps na ye. To bandina e banda kala ta on azo betana na Brazzaville na yembi balufula kari na Brazzaville. Ya Jean zo 4 na Brazzaville azo ya kotala ngai. Ezaki ba 80 quelque. Ta on azo ya Kinshasa Franco akufi. Avant que Franco Koufa, tokendeki concert na Brazzaville, tokendeki concert na Kinshasa, et là qui nini a jubilé, cigarette moko jubilé, tokomi kuna toke na concert na ya OK Jazz na et pas ya Teddy Kinsala. Alors nzemba bomanga na bomayo to bomaneza ko sala succès. Madilu ayakité azaki ndibanda. Alors ba Franco Benginga petit ko yemba nzembo Franco la guitare na yemba nzembo wana sala ki succès. Alors tant Madilu akoti Franco akati ya lobita moto futa nga yeyo aye retard petit ayembi mabe bare lobité a continuer na yembi après Franco ayebisinga banda lelo koti na OK Jazz nga loko na zomona OK Jazz orchestre ba père na kota na OK Jazz te na zongi Brazzaville tango na zongi Brazzaville ya Jean Landinga ayebisinga lekinanga koyate parce que balingi ko imposer ngana yo na souffrir trop n'orchestre wana ya OK Jazz soko ye ezala bien te ngape na ya Jean ngana koyate parce que na lingi orchestre wana te ko na lingo tiza orchestre ba père papa guerre yo ko bima na Brazzaville Franco aye alobi bon
ngana kei poto so na zongi faut kota na orchestre wana oya na OK jazz na linga ki monte Franco ake na ndenge Franco ya kokufa tant Franco akufi et ko sala ba OK bana OK c'est que vieux Simaro aye na mama mbole na Brazzaville alors ba ko zwanga sikonde na yaki na bana OK tant na na bana OK na yembi champagne na bana OK na banza bobine nzembo wana isala ki succès ngam na imaki champagne donc na imbi nzembo belé à succès na Brazzaville d'abord na imbi ba Lufula Karim mon avocat voyagé je suis encore jeune et belé donc on est bref na sengi bino boya et belé boya to matsa musique donc ezali le 1er juin beaucoup CP la makasi parce que Trobeta nzembo nyoso a succès ya Madilu système nyoso babia si je savais ça ba magali bani dont to banda na répertoire ne banda bandi na mayopiti OK jazz akena système to banda na répertoire na boye belé merci Miki. Cher ami internet na pesi bino mbote bisika bozali ba ona surtout balandaka Flirmont HD na pesi bino mbote bisika bozali nde bo utaki mona na kati ya image ya na Flirmont HD publicité mo ozoleka ya hommage ya Madilu et kozala bongo le 1er juin 2019. Lelo ezaki intro na bango pour na robana ba répétition parce que répétition vraiment et robana na mois de mai. Et dans le mois de mai na 90 boulevard Anatole France na sima studio Serge Kabangu nde bawanda répétition na bango ya bana OK pour la préparation ya banzembo. Lelo ezaki vraiment répété ezaki intro par rapport à soirée ngo ezana organisé na 2 piliers. Parce que pilier tout le monde a pilier ezali ba bende ba béton ba ni ba brique ba ni mais on a des piliers où vraiment ba organisateur ya soirée wana tout ça na vedia sona na maman na biso philo comment on philo nani Bekanda Philo Bikanda nani Philo Bekanda Philo Bekanda vous comprendre babi la patronne babi na sima kambikolo porte-monnaie magique ouais vie atikela kié no bandana vie jazz parce que ndebo mona vraiment boyebi vraiment yé aza historique tobeta le soleil à Madilu yevma aza histoire aza ami frère cousin oncle amambo belé donc bonsoir vie jazz. Bonsoir maman. Bonne santé. Santé très bien. Tu as eu répétition Madilu. Oui. Enfin, on va expliquer bien Madilu nangai. Pourquoi il est à l'école na radio? Pourquoi? Madilu c'est un ami, frère. Tu connais ensemble. Tu te connais au niveau ya Kozwana Mokili. Mais Madilu au Tikabiso, ils a pas si mingi. Il y a un problème entre les parents et Madilu Nangai. Mais tu es siliciano, tu connais bien. Donne moi la Simone bien. Viedes, co-organiser soirée à Oyobengi Moninga no Ndekonao, co-organiser soirée na ye. Soirée que tout est pour nous rectifier, hommage, pour rendre hommage. Co-organiser en wana ko benga sabatu pe ko préparer ba musicien ko benga ba musicien ezo sala o ndenge nini motivation nini ozwaki elle est trop motivé oui na vana ina ko na idée no ya ko sala hommage à Madilu ça fait bana ko fait sali 13 ans na 13 ans na na problème na baninga ba ki contre ngai wana na sur na comme la zoloba. Surtout quand anniversaire hommage à Madilu babarengai kaka nena ba tambongo ba kabla biso mbongo bazo bare ba makamebele voilà donc Madilu c'est un ami mais liwa na ye nako spécialement cela entre parenthèses nenge akufela yi voilà aza moto. Il fallait mener à moi quelque chose. Heureusement, petit Bazali, Alphonse Dianzenza, n'a scellé, on va aider pour comme un niveau de Zali Lelo. N'a coûté na 5 vitesses. T'as na joie idée wana motivant un peu ma 5 vitesses. Parce que tu es banni à l'équinangai. Tu es dans le bici, un habitant, c'est l'anniversaire, enfin, hommage à Madilu, n'en a trop ça là. Pour Madilu dans la bien, c'est que Madilu, c'est le béton.
idée hommage à Madilou. Tant que idée na petit welka. Na kutana mafilo toujours solo la yoko sala likambo ya bi na kosala tabi mengai na idée au sala mais parti exact ya bi parti za pe iloko pamba ngano cha parti yo sala démarche. Si vous rappeler, baleki bandeko akoko, ba kite Madilou abe otamaki na aneni. Madilou vous na 51. Akufi na août. Oui, c'est-à-dire. Akufi na mois de août na 2007. Ok, merci beaucoup. On comprend vraiment l'émotion et choc. On dirait que la motion sous choc. Moi, le loba par rapport à la soirée, et par rapport à hommage le 1er juin. Vraiment, dans cette organisation Salami, 5 vidéos de salle de Nini, tu as une répétition, pardon, pour un hommage. Mais dans la semaine, tu reçois bien. Moi, mingi quoi. Ok, merci beaucoup. Merci, Viedies. La patronne. La baronne, la patronne, porte-monnaie. Bonsoir. Bonsoir. Je suis venu à ça, hommage à Vieux Madilou. Agina vraiment. Maman n'a pas passé pour le baboy. Oui, que gama gamboyo. Et un vieux sec na vieux dias. Bon, bah intéressant, on a ça magamboyo bon. Et na bengi baby ya, tout solo du peu bien. Accordé un peu que la hommage à Madilou système. C'est mon vieux. C'était quelqu'un qui est connu. C'est un grand frère. C'est mon père, c'est mon grand frère. Donc, on a une salle bon. Tout ça, on a un salon à mon côté. J'ai une ceinture. J'ai tout le monde derrière moi. Donc, ça va quoi. Ok. Nabi ko s'intégrer na kati ya groupe ya mikolo pe ya bana mibali yo mo mwasi ezo sala ondenge ni. Ezo sala bien parce que au monde qui ba mbali ba poussa pe ba toi. Au monde ba mbali so ba pembe no ba ceinture na ba au conseil et qui non ka bien. C'est la première fois que je fais quelque chose de grave quoi. Donc la pembe la sec bidez. Surtout vieux sec de peda moto peda autres pousser sous grand ceinture. Il fait da grand ceinture na vieux dias. Ba otindanga penza donc makambo vandi. To bangelo ote makambo ezali. OK. Pour nous rappeler sous bateau musuba bazara na difficulté otanga mais moi oyoka bayoka na bango ko rappeler bateau date c'est ça déjà le 1er juin mais adresse na numéro de contact pour na ba o bazara na difficulté ya otanga. Ils ont Épinay sur scène. Oui. Na salle Chanawez et adresse coûte na bo salle. Bota na ba fiche ba mon adresse. Bon, la prochaine répétition tout le bango clairement parce que le lopé il y a la première répétition. On n'est pas préparé pour ça. Donc après ba nous ba oyer ba makamnus place ezali. Donc il y a pas de souci. OK. Donc kozala moto koinda. Tout le monde va roya koinda. Bana Paris, bana Bruxelles, bana Hollande, bana Angleterre, boya, bana Suisse, boya, ekozala somo. Oya kozanga etali. Poeza makamba minene. Makamba mikolo pe. Makamba mikolo makamba minene ya ba jeune fille makamba nyuso kozala ba invité donner pe à somo ba royala. Tenez exigé ou pas? Non, moto olata ndinga lingi makamba tenez exigé te. OK. Vous comprenez, hein, ma sœur? Vela Mounou, sex evidence, bonsoir. Bonsoir Dembo. Na kucho déjà na introduction à répétition ezandeni. Bon, ma kambo bandi na robaka na bato balingaka muziki eza esengo mingi komona bato oyo batikaka biso te. O batikaka balanga nzembo te. O balandaka biso. Na uti kisasa na umeli na kisasa na ye na kuti vie na ngadias abinanga leki na lokolo ye tout ça le hommage moko na ndeko na biso atika biso ngabinani abinanga système. Ah bon, mais c'est une bonne chose. Mais tout ça on est ni faut tout monde dans nos famille to bengi mama bia apesi biso accord
na côté na muta organisation na bingai to sala makambo na ba professionnel na bengi ba kayen ba endo ba shakembo ba elba ba fofo ba Flavie Makabi na bengi na monto sali réunion est-ce que ça eloko mo pona Madilu spécial ba bien pas de problème de toute façon kayen a travaillé na Madilu Shakembo ayemba na Madilu elba ayemba na Madilu ngana réaliser ba album sous Madilu. Donc, on doit se mettre d'accord. Simolo, tout bon, tout ça est là comme on bien. Plutôt honoré, on a biso, oh ya sala musique bien, oh ya tika biso mais et loko ya sala et koko tika laté. Na le bien vieille dias mais c'est une très bonne chose. Il dit quand tu nous a bien, ngai musala ngai musique. Ce qu'on propose na pour la sala musique. Ce qui est dans la norme bien. Dans ça, dans réalisateur, dans ça, il y a un moment répétition lélo, il peut s'y battre frisson. Babi, oh mais tu as musique à boire, corobeta makaka, mais corobeta en batango, bazo beta, baïbi musalango bien. Il y a un a félicité Mère Philo, il dit naïe, il y a couché moi moyen pour aider bien, qu'on louer ba salle, qu'on financer ba répétition, na CP na lek nangai Alphonse Nzenza outil Londres, aïe, qu'on soutenir idée wana, qu'on peut savoir masanga, mais bien sûr pas tout répéter, faut moi bok, faut moi Damas, bango bazali, na Feli, vraiment c'est bien. Il y a un dembo et lokoyo et que ça la penza. Je sais pardon quand tu m'as le battu, ngana tout nos cas que sommes hein et là on pété, ngana sali recrutement ba musicien. Mais ngana tango ba yemoko vedias. Pour dias aye bibiso. A tout ninga lobi nga non mais ngana lingi kayen. Pour kayen beta na Madilu na linga kayen ngabe. O kayen lega na bengi kayen. On a lingi Shakembo, Shakama, na bengi Shakembo. On a lingi Elba. Donc nako baka kamuta sali recrutement oyo vedias. Yo confirmé. Nga tant que réalisateur, so rappelle nga combo na beti na masolo na bia mutu aza valable. Yango moni lelo makambo l'équipe bien. Vraiment eza esengo mingi dembo. Obi na biso nyonso, ba petit na biso. O batu na biso, petit na biso de César. César Loboko. Yaza leki na biso, leki na nga penza so ndenge nini kutu na koloba. Na bine bon, faut benga payer. Po azaka na nzembo ne moko boso bobeta boko pe matango ya okota sale ningani. Les gars mosenge. Voilà, to bengi payer. Alors ça peine biso. Donc voilà, soirée que ça la peine bien. Soirée que ça bien boya le 1er juin. Beaucoup monde a bien beaucoup vivre en professionnel. Et ça serait mon professionnel ça que changa te. Yo bino yebi sek bien so ça les kamunaye pro. Bato baroya to ma bango avec respect, bayo kapé musique et respect. Voilà, et là on a gagné encore le bangwana dembo. On a vu par rapport à liste à Bami à Madilu, Tobi de loin comme de près au bazar partout dans le monde. Est-ce que bah invité spécial par rapport à hommage Joana Barzala? Neti o nani fina biso nani Vincent Gomez. Nalbi Madilu a na batu belé balinga ki. Donc tu lancer ba carte d'invitation à l'ambassade de Belé, batu balinga ki bamboke belé balinga ki. Na ba balanga nzembo. Tu as invité Bamikolo Soyo, Balingara payé. Madilu ayembaka na baniboma. Madilu abetaka na ba venanga makoso. Nde lelo bomoni awa poka makamto nango ya kuluta mso simawati kibiso pe sonam. Nde bonamo pe makoso awa. Madilu ayembaki na batebele, ayembaki na ba jeune. Ba invité d'honneur ba kozala ebele na soirée wana. Bisoka rôle na mso yali to préparer intervention na bango. Ndenge ba roya. Ba ninga na biso msusu pe ya bamboka msusu. Bakozala bomonaka boya po bo vivre ngo pe ça appelle événement boya bo vivre ngo. OK, merci pour nous rappeler sous bato barolanda émission oyo adresse na côté Salle Rosala. Bon, soirée ezali na Épinay sur scène. N'enzo les émissions beaucoup monde affiche. Et ça le 1er juin na Épinay sur scène, beaucoup monde a affiche. Numéro de contact. Numéro de contact, bon, on a capé une fiche. Surtout, vous contacter Dia Simpson, vous contacter Mama Philo. Merci beaucoup pour l'artiste qui a participé. Merci pour le Serge Kabango qui a studio à répétition. Pour ne pas mettre na bana OK. Donc ma caméra c'est carré. C'est carré. Manager moi la mukie na kati mikolo. Bonsoir. Bonsoir maman. Bienvenue déjà, bon séjour à Paris. Merci.
Comment on a eu na kati organisation ya hommage ya Madilu et ça lui ndengeni pesa ndengeni. Non, j'ai été très touché. Salinga Penza, bon, pas si jusqu'aujourd'hui, a toujours na pas si à disparition il y a vieux Madilu. On est à pire vieux Nangaï. Bon, la CPD n'est pas vieux Nangaï, vieux Dias, vieux Sec Videns, vieux initiative on a rendu hommage. En fait, bon, il fallait naïa quand même nous soutenir parce qu'on a besoin de pire vieux et puis vieux Madilu, bon, Zaki pire vieux Nangaï quoi. Biso na Paris monsieur voyez ba témoin identité ba na Londres ndi ba ebio mais pour na biso ba na Paris moi combo moi ni na ça la moi bien quoi moi présentation Alphonse Dianzenza donc voilà donc venez nombreux le 1er juin vous serez pas déçus donc voilà grand prêtre Bazalia je sais pas j'ai mon Madilu oyo ce que Vandi est mon anda wato mais la moi vers non et c'est pas ça raisonnablement le vieux là il nous manque. Non, Banzembo est belé, tel que si je savais ça. Donc, venez nombreux. Vous ne serez pas déçus. You coming? No, you won't be disappointed. You won't be disappointed. So, yeah, you need to turn up, yeah? Turn up. Yo, la kachanine, oyemba to ozaka manager ka, oyebi biso ka ba livre. Non, bon, enfin, ngai ezaka masolo kaka ya. Ko tia mwa poa na ba vie na ngai. Ba vie na nga, ba vie Sec Bidens, ba vie Dias. Et puis voilà quoi, donc venez nombreux. Batoboya est belé, bo sepela, bo za la déçuté. Ba Feli Tembe, ba Luison, ba Widi, ba Doula Miankodi là, tout ça boya, bo za la déçuté. Franchement, César Loboko. César Loboko, ba Alba, ba tout ça. Ba Mama Philo, bazawana, donc bo za la déçuté. Donc boya, bo sepela. Donc voilà, Oeza Penza original, il y a vieux Madilu Ndenge Penza à Betanoulé. Binomo Boyogi déjà moi 100. Vous comprenez déjà que son a donc deux fois donc ici donc identique. Identique donc beaucoup longolate beaucoup baxate c'est pareil, exactement la même chose. Okay. Merci beaucoup, manager Amouana Mke. Donc, tout à l'heure, ils ont rapport confirmé, Congolais, partout dans le monde, balinga ki banzembo ya Madilu système, balanga nzembo. Moi, souvenir wana, et ça la moi bien, boya koyoka malgré ya kenda, mais sozi na ye, na ba dauphin na ye bazali, o sepel sabino, na kati ya hommage wana. Boya botala, ninga na ye, o batikali, oyo bazali ko rendre ye hommage ndenge boyoki Sec Bidens alobi ndenge Viedias asali recrutement nae par rapport ya ba musicien oyo babetaki na Madilu système pour nous rappeler bino adresse ezali 15 boulevard Salvador Allende 93 800 na Épinay sur Seine pour nous répéter 15 boulevard Salvador Allende 93 Épinay sur Seine donc numéro à contact des Arara Mafilo na Vieux Dias Nsona ba organisateur na habité numéro PA manager moi na mukie au parolinga abengi na 0044 et au sala bien donc bonjour madame et messieurs ndenge bozomona boye donc ezasu ba GT do frère monde HD moi ça m'a ndefazalaga mo Nathan donc bozomona toujours rendre hommage na vie Madilu système balobi trop mais babosana ki ngai suko zikondo James Bond sona bive Madilu na mayopi venanga na yebe na mayopi na nzembo ke na butu na kolala na kosambela nzambe abelisa banguna na ngai nalingi na kufa na likambo ya moto te oye samba opesanga lokumu esanga mama tobota bana pasi ya bana na ngai na ko supporter la vie ya bana na ngai na ko bongisa na ko bomba mbongo na banke pona bana eloko na kosenga batela mibeko mama na ngai bonsoir.
Ça fait longtemps que à Paris. Et ça, les lotés. Nous avons serré à Paris, dans le Congo. Ma mère Malou, Christian Akouassa, tous les gens trop. Na ser nanga kenda master nanga Suisse. Question na me repose un peu na minute au Suisse pas aux alliés. Na ici kundo na comme journaliste na Paris. Il na kangi civil bekana na vena nga dias. Tu ben na vena nga dias bandakara. Maman na ozamula ite. Événement aux andingi nini, idango uchu api. Merci beaucoup de la pêche au micro. C'est pas le micro comme maman pour moi. Journaliste aussi par micro. Idango uchu kara bon. Tous na vieux Dias, tous na grand frère nanga, tous na sek bidance. Alors idango pe izo mi pe kaka bon. Nga ko munanga filo bekanda na banti batakala pe ibinga bat pe asika pe ibinga. Na inka na sala ke na bina sala kaka ke tout ça l'hommage à Madilu système pour azai grand frère na biso, azai ndeko na biso. Bon, ça fait longtemps qu'il est mort, mais maintenant, tout comme on a point tout ça là hommage, quand on a tout le monde, baza d'accord, bah monsieur baza pe belé, toi pena César Loboko, toi la bato belé baroya, donc boya est belé le 1er juin et koyinda, to koyindi ça le 1er juin boya, ba si mi bali boya binus boya to sepela po to zala pe biso se sika moko. Maman nangai. Ici au Initiative déjà Paris. Pour si je me rappelle bien, moi aussi ma voiture n'a Paris avant Batunyoso. Pourtant on même la voiture non nega il y a des kono il y a 89. Donc ce ton de ça déjà ils a gaba replay. Na lobby donc ndenge bossa d'événement go. Et que ça la wapi et que les kawapi. Mutu nga Londres, I am happy to meet you. I speak English a little. Moment na lobby mama surtout continue sur là. Et que ça la wapi na quartier nini puis ça vous peut pas côté bien. Et vous allez na salle Chanawez, na 15 boulevard à Salvador Allende, na Épinay-sur-Seine. Donc, bon, mon n'a pas adresse, mon numéro de téléphone est là. Et mon numéro de téléphone est bien Pesa Kuna Nakati. Donc, juste appeler quoi. On a un concert, il faut que ça le Wistidi. Pour qu'on ait un concert, tant qu'on a un Vedjoski, pas pousser un baby, un lambo, petit noyer. Pourquoi on a un système, on a un lambo. Nous oh, libala, tout kati. Nous avons nini. Oui, bon, ça va des balles à Bino. Si vous soignez mon balnou, il y a Madilou, il y a Bissangatan, c'est bon. Eh, banze bongo zebeleti. Ba yebele na ko kangata moko te banze bonyo so yayenga lingango. Na emlanga te oni na royembo na royemba te me nyoso na yebi yango ka bien. Magali surtout ya ona lingango bi. Libala tangwe bandaka basusu baloba basusu baboya. Merci. Merci beaucoup. César Loboko Lotan, Venanga Kaima no Kanatan, Venanga Sex Business Nathan, Venanga Jazz Nathan. En tout cas, je remercie tout le monde. On était là, on était bien. Donc, manager n'a pas outil Londres. Londres Makambwe, Eko Yokana Kuna, Yeko Yokana. Eko n'a profité beaucoup. Venanga Kaima Noka. Merci beaucoup Philippe Kanda na ndenge ou accepter l'invitation na biso au leva devant caméra ya Mama Dembo pesa batumbote na masanga pe na bosa na musika pesinga carte na ye pour yamba bengo ba dédicace tanga na kombo pardon o biso biso ko mokende ngape biso ko mokende Seigneur Simboma Dembo azana tant quoi donc entrepreneur ya mwana muke soko boni ba profession botonga banda pour la kisasa do boptu na ye ayebi ndenge ezali na mutune pe aza homme de l'ombre ngite ba loba kombo na ye bonga na bengeka Donald Trump. Merci beaucoup et monsieur comme Nasuka to sependi bolandi biso na Fairmont HD pour na ndenge ya publicité à le 1er juin concert ya hommage à Madilu système kozala na salle na Épinay Charles Chanawes ndenge mama uto koloba boya ebele to bosandi pété ki to appelle na moto uti Londres ayepona makambo ya publicité ngo do bâtiment na Londres na Belgique na Canada bobo santé le 1er
1er juin tout un grand événement Serge Kabango passe dans temps vous avez mon ndenge bon taba micro boya ebélé boule la Madilu système pour asala tout mboka na biso. Cher ami internaute na pesi bino sous merci ndebo uchikolanda répétition ndenge leki uchikolanda ba interview à Sek Bidance na ya vie Diastona na ya ba musicien na ya Philo Bekama na ba partenaire mususu o ba uti na Londres oyo baza na kati ya organisation ya hommage ya Madilu oyo ekosala mabongo le 1er juin 2019 donc pona yango ngana bino tosuki awa to kutani bongo mbala sima na opesa ka ba merci na ba abonner na ngana surtout bo continuer toujours ko s'abonner na Flirmont HD bo rozala décité hein bo s'abonner ebele massivement ba masolo ezoya ebele hein bo wanda rolanda bato omoni wana bomoni bongo na image par rapport ya hommage mais bo rolanda bongo na exclusivité moko na moko po to wanda koyambela bino bango moko na moko po na kolamusa mpe masolo susu ya Madilu to comprendre appel susu Madilu azalaki nani to yeba il susu mieux a utara wa pipe abandaka carrière na ye ndenge nini donc na pesi ba mbote na ngai a mes copines Niclette Rachel Fallon na pesi ba mbote na vina ngai Zebele motema ya Laure Lombo hein moi c'est long jam babi service traiteur et bandaki déjà service traiteur LM traiteur et bandaki déjà pour na ba fête na bino ya baptême ya mariage bobengi na numéro ya Laure Lombo borozala de suite donc service ya refilmer tozana yango en plus toza sur na double ZZ service pour na ba impression na bino ya ba affiche ya ba invitation ya ba carte de visite ba fête à mariage ba décoration ya ba polo décoration ya ba salle wana au contacter ngamo dembo na numéro o ezara toujours affiché na ba vidéo na ngai oyo eza bongo 06 13 28 85 74 74 à la fin en fait donc 06 13 28 85 74 donc bon continuez toujours à s'abonner. Merci aussi à ma grande sœur chérie Eliane Outoudi motema Fernando Zangadakuna na pesi merci na ingénieur de son ma lito eba koyoka vient na Serge Kabangu les sigo tozali vraiment plateau ezaye na pesi le sous mon vieux na ba raté sur Chaka Valentine je la ngai mon oncle César Loboko le grand monseigneur borozwaye en exclusivité na soirée wana parce que obetelo ya yemoko obetelo ya yemoko elaksake mwana oyo asolara na baleki na bayaya na ye donc babi boto c'est lekimbeka leki banga mukolo bolanda César Loboko le grand monseigneur kuna en direct na katia hommage ya Madilu le 1er juin na pesi na yo pel susu à toi aussi je t'aime beaucoup donc bambote sikozali na pesi à tout le monde na pesi base na ngai Frank Poutou Frank Exotique et Exotique FM bambo théâtre